Batata, ba maman, bande qu'on a passé binombote, bipai biso, bozuli bako ya kolanda biso, c'est donc parti. Pour na Canal Presse La Liga, mokola lelo toza jeudi 6 octobre 2022 na Tony Samine Sengo, ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bina ike pour na kolanda ndenge tolobaka le meilleur championnat du monde au tobengi La Liga Canal Presse. Mouillon le maillot, mais évitons de confondre vitesse et précipitation de tolobaka. Amis téléspectateurs, encore une fois, Bouye Imalamou. Merci à l'équipe technique, Koupar Bola, Azana Bissoawa. Merci à Maïka Mouaka na réalisation, Samson Ilungazali, Patissou Mazali, Gimpoutou, le grand maestro Azali. Amis téléspectateurs, vous avez télécommande, Bochapemeni, parce qu'à Saint-Estan ailleurs, il n'y a absolument rien, alors rien du tout. Les autres ont développé un seul sujet. Alors, Bokanga sujet, Malamou. Entre Vital Kamere, président national et UNC, na Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale et FBC, qui contrôle l'Est de la République démocratique du Congo, qui est très populaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Nani a kokopé sa fachi béton Est de la République démocratique du Congo entre Vital Kamere na Modeste Bahati pour la élection il y a 2023. Voilà, sujet trop solo là, yango wana mi téléspectateurs. Mais avant, tokota na ma solo na biso, bande ko batali. Boutika na remercier ba oyo ba soutenaka biso ba soutenaka Canal Kin mingi penza La Liga le meilleur championnat du monde na pesimbote na Deco azabongo conseiller chargé à communication ya Sonas Deco na pesio mbote mingi na badi siko azana kati ya bureau na ina kata Sonas azakolanda Canal Presse La Liga Deco ndeko na ngai chargé de communication ya Sonas azanga ka jamais le meilleur championnat du monde mbote na yo ndeko na ngai Deco merci na ya Bobo Bondembe somi ya bamongo mobali ya mama Gode Bondembe merci ndengo landaka biso ndeko pesa biso ba conseil ya Bobo Bondembe somi ya mamongo mobali ya mama Gode Bondembe na pesio mbote mingi pe mbote na le conseiller le plus compétent de tous les conseillers en République démocratique du Congo, il s'appelle le conseiller Vangu. Conseiller Vangu na pesio mbote place aux Orlando Bisso. Sans oublier Bobo Sanate toujours habillé en Bichilix mode. Sur vous en a besoin d'ango 085 27 77 966 085 27 77 966 Soko bengi orozwa fifi bashala emoko bakotongela yo elamba kitoko ndeko sula za kolata Bichilix mode na banda lungwa Bisengo non loin à bloc commercial avenue Kassavubu Arechibangu en face à Galaxy. Bon au ba komi Bichilix mode tango kota no mona yemoko mama fifi bashala azawana na sengi bino banson mobala kitoko a se respectaka il fallait ta Bichilix mode et pas ya fifi bashala. Alors avant tokota na émission la biso amis téléspectateurs Jimmy Kitenge toujours incarcéré na prison centrale Yamakala. Jimmy Kitenge très malade na banza zolanda biso. Jimmy Kitenge, on te soutient. On est de cœur avec vous. Famille à Jimmy Kitenge et Komaki Nkasa. Et Komaki Mokanda. Et pas il y a représentante spéciale. Il y a secrétaire général des Nations Unies. Awa na République démocratique du Congo. Bintou Keita. Merci Maïka Mwaka. Merci. Nini Bakomaki Kuna. Nini famille à Jimmy et Komaki. Na komi na bureau. Na tongo pour na présenter Canal Presse. Je suis inondé. Vraiment, famille à Jimmy, côté le melangai awa. Mais, j'ai jugé bon, Yaroyamba, Moko, membre Moko, la famille à Jimmy qui tenga Zanabiso, docteur Banza, Mbote. Mbote de Gozulu. Ce que Botali et Malam, Botala, vous comparez à Jimmy, c'est son grand frère propre. Yaya, il y a Jimmy qui tenga yo, docteur Banza. Natikeli Maloba, pendant 5 minutes, bino famille, Bokomeli, Bintou Keita, pour Nadikama Jimmy Kitenge, Bokomeli, Nini. Bon, biso famille d'abord, na remercions Nenge, au biso moi tantôt les cas. Awa, Mokanda na biso yangoyo, Bokomeli yango dénonciation de violations graves dans les dossiers d'arrestation irrégulière de notre frère Jimmy Kitenge et de sa situation inquiétante sur sa santé au CPRK à Makala. Problème est anine en fait. Jimmy Baye Kozouaye le 26 juillet 2022 à 7h du matin comme un malfrat comme Moutoumon Koulouna kidnappé na boulevard
balati kagoul bakie na ye na bureau ya ANR. Na bureau ya ANR asalaki 10 jours atikala komona ni papa na ye ni maman na ye ni ba avocat. Biloko oyo aliaki biso toyebite. Moi je suis médecin. Je considère que parti on a d'abord les flou. Ba eko bimisa ye 10 jours après batindi na cassation. Azala DGT, ba to cassation batindi na parquet. To komi na parquet, to exiger bango non, pour pesa biso liberté parce que mutu na biso aoti koleka 10 jours na ANR automoni été to yebi makambo oyo basali konate. Abimaki na ba trace et ba torture, vidéo circula qui na ba trace et ba torture. La famille était inquiète. Tout qui procédure judiciaire et ça to sengi bango liberté, ya liboso ba boy po en cas de chambre de conseil. Au nom botan rapport médical te. Batini na makala. Toké na makala to solliciter basali rapport médical yango yo. Rapport médical oyo basalaki sur ce qu'ils ont trouvé. Hypothèse na bango diagnostic, babi pneumonie AMAP, c'est-à-dire à mise au point, traumatisme post-torture, syndrome hémorroïdaire, diabète sucré type 1, syndrome dyspeptique lié au stress. Mais ba recommanda ki biso tout ça là, bilan paraclinique. Tokei et pas ya magistrat oyo instructeur ya dossier. Tout sengi to bino perception liberté provisoire, to me mande na biso to kende ko faire soigner parce que 10 minutes wana et 10 jours les gars qui na ANR biso to considérer en flou. Ote rapport à makala wana bino mtu senga kiango ngai na kusenga asengi médecin légiste na mama yemo document yango yo asenga ki médecin légiste na mama yo médecin légiste na mama yemo akei ateli rapport na ye yango yo so ote na conclusion il a même reconnu le ba effet à reconnaître ba biloko nyonso rapport ya makala elobaki to raison lié to sengi liberté provisoire encore que non biso jusque là tozo considérer que Jimmy a les cas 10 jours année na kata makila na Jimmy a ki maladie na kati ya 10 jours aleka na année soki lelo et que loko moko ekomeli Jimmy soki empoisonnement soki nini toko enkome yango na gestionnaire ya année na olo bango be toko enkome yango na mbelu parce que ye mutu ayi kozwa Jimmy lokola ya malfrat na ko biaiser procédure nyonso oyo il fallait que ça si un rôle dans la sûreté na on a place Jimmy oyo a touché qui sûreté de l'état exact na moni angote pour basali nyonso o ba ko ça na niveau de justice wana sûreté de l'état ezalaki Jimmy communicateur ya pamba il n'est pas rebelle azakuluna te et qu'il fallait ba ya kozwaye bazu balati kagoul pour ba kenenaye lelo biso famille na ye tozolo bango bien soki eloko ekomeli Jimmy et que te bimi 5-6 mois après Jimmy azana poison na nzoto nazolo bango bien lelo kalève azan ningazali abimarate aluka doko toka so de jours ba ko samisaye soki bozo se servir na ba service pour na ba défaire moko pour na ko plaire moko nzambo ka besoin ndio na erreur kokanga Jimmy e ko kitsa lipate e ko kitsa losote e ko kitsa carburante et ça yango mti fait salama Jimmy doit bénéficier de sa liberté provisoire. Nenge ba François bien va bénéficier qui. Nenge ba oyo ba terni image ya chef de l'État na ba vidéo na bango ya 20% va bénéficier qui. C'est un Congolais, il a des droits et les droits sont garantis dans la Constitution. Et dans la Constitution, on parle même de l'opposition, du statut de l'opposition. Baroki comme maé lokola, c'est comme si mutumo kwa zawana télémino comme misa été. C'est pourquoi tout le monde est non tout saisir Madame Bintou Keïta, tout saisir ambassadeur nyonso. Oyo, basoki paka ba France, Belgique, nini, tout saisir bango. Et nous attendons parce que nous avons déjà eu les appels de l'ambassade de Belgique, na ambassadeur il y a Suède, ou tout ça qui dit ça appel lango. Je crois bah on va aller expliquer si tout ça nyonso to ko expliquer bango. To zupe appel ya bato Amnesty International ou tout ça là. Va éviter biso poto qui expliquer bango parce que tout ça mona likambo eloko moko eza na kati wana te ça sert à rien va libérer Jimmy à se faire soigner nazo insister va libérer Jimmy à se faire soigner ce qui a se faire soigner te et que eloko mo ekomelié et ko incombe d'abord na administrateur ANR et ko incombe na procureur oyo asambisa ki na oyo azomboya ko accorder liberté provisoire. Bon sikoyo docteur Banza réponse ni bazo pesa bino tant que vous avez la liberté provisoire, il y a Jimmy qui t'engage. Bazo pousser ba raisonner. Ba raison ou ba pousser exact. Parce que ce qui Jimmy a sala qui likamou ya makasi pas fixer dossier. Pas
fixer dossier na ba grief na bango lokuta na offense au chef de l'État. Offense au chef de l'État anime. Jimmy le balobe offense au chef de l'État. Offense au chef de l'État. Est-ce que tant que le chef de l'État qui est nagi marbela la période on a M23 ba kota raté, ba boumaka ba 15 personnes à droit doté. C'était le même jour, ils avaient la cité à présidence. Et il avait regretté le comportement là, qu'il fallait pas Akende parce qu'il doit s'occuper d'un peuple naïf. Bah, outrage au Parlement. Jimmy est qui pour faire l'outrage au Parlement? Outrage au Parlement, c'est soit Premier ministre, soit DG. Jimmy n'est pas ni DG, ni Premier ministre, ni Azangote. Bah, et propagation des faux bruits. Propagation des faux bruits, wana. Bah, quota, bah, qui est mon les 20, je crois les 26 ou les 27. Colette Brackman a publié que maman Oliva a danger, la propagation des c'est à Colette. Il fallait pas qu'il y ait au monde, bah, tout non. Bah, ben, ça Colette, parce que Colette a journaliste à m'inquiéter. À ce journaliste, il y a l'histoire à Belgique, sera publié Eloko. C'est Eloko, il y a eu véracité à vérifier qui. Et ces histoires-là, qui a été balayées presque par magistrat, mais aujourd'hui, les dossiers vides, ça sert à rien. Ça sert à rien. Désordre, il y a ma casse, il y a 20%. À côté, vendredi, mardi, Biminde, Jimmy, dossier vide, il ne représente pas un âgé pour Félix Tshisekedi. Donc, si je vous comprends bien, Jimmy Banda Kota, Nana Sambité, Banda Kota Makal. Nous va fixer le dossier dans le tribunal. Ils ont peur de fixer le dossier dans le tribunal parce que le tribunal wana et que ça musala nango pour dossier à Jimmy vide et là comment ils ont la carte en les athées. Bisolo tozo regretter. Moi je parle plus dans le sens médical. Dans le sens médical, par rapport message non pas souka. Par rapport mi balé yangoyo. Message nanga souka yangoyo. Na zo senga na ba. Par rapport mi balé yangoyo. Ils ont confirmé presque biloko ndenge moko. Procureur Robert Koumou, Bessa Jimmy, liberté naïe à ce qu'il se faire soigner. Et quoi lever au thé, et quoi lever le moroté na qui procureur. Et quoi lever au thé na magambo droite. Parce que les rapports médicaux qui avaient été demandés par les SPG Kukuke, c'est Nyonso Yangoyo, ils ont prouvé que Jimmy doit se faire soigner. Merci, merci, docteur Banza. Maïka Mwakazong, ça est sous na écran. Voilà, au monier, docteur Banza, grand frère propre. Il y a Jimmy Giteni, Makila Moko. Utala Gabilongi na bango. Au monier Jimmy na photo, au monier. Docteur Banza, merci. Merci beaucoup de vos